Ya kutani kuna fara. Na ba ya biso. Bazo na bango. Penga na bango. Tellement papa na biso akeko simba point mabe aniati caméra na mukila ne fa jirbo caméra c'est touchable te aza moyibi papa na biso akoti makambo na yake ko tiene poison abomie na poison caméra pe biso akosisa biso mboka mobimba abanga ne te banal akosisa biso pe na poison poison za corona te babomi papa eza caméra eza moyibi. C'est pas possible. Roublé. Ya kutani kuna fara. Na ba ya biso. Bazo na bango. Penga na bango. Bazo ni ba beta batali. Ile mabe ya mwana. touchable tellement papa na biso akeko simba point mabe aniati caméra na mukila ne fa jirbo caméra c'est touchable te aza moyibi papa na biso akoti makambo na yake ko tiene poison abomie na poison caméra pe biso akosisa biso mboka mobimba abanga ne te banal akosisa biso pe na poison Mbote papa. Oui. Bon, biso awa tozalaka na papa chaque jour. Tozalaka na chaque jour. Atikala kobela te eloko te. Kata ngwazo sambisa makambo ya kamere. Ndaye kokutana na liwa oyo. Jour wana mutu nyonso congolais nyonso alandi nde kamera zo samba. Caméra na RTNC, caméra lobi bien que non, je dois allumer le feu. Après liloba na yewana, papa zoni, to perdre papa. Makambo eza clair. Boko tsanga na ndako Félix. Félix a kongola miss na yamona. Makambo eza so ya kobata mate. Batu bazokufa kuna, bazoloba ke eza corona te. Pona nini na cabinet ya président ya nini ya Félix. Batu bazokufa bazaka côté ya Félix, côté ya caméra bazokufa te. Tozo comprendre que non. Caméra azoboma bato na cabinet bazokosa biso keza corona. Oyo siko biso moko tomoni parce que ekufe esalami na quartier na biso. Atikali kobela te bakosa biso corona. Oyo eza poison akufi après un temps libumu ebandi kovimba. Ozo comprendre? Eza poison eza likambo compliqué kutu te. Oui, eza poison parce que il faut balandela makambo makasi. Et puis balandela makambo makasi ba juge musu batikali wana bakoza na dossier oyo eza makambo masekito. Il faut balandela. Papa, président a sécurisé na ba juge na biso pour pas continuer musala ngo pe bien. A sécurisé bango. Papa, il faut continuer comme la suka. Caméra il faut y que azape na sa ya mibeko. Merci papa. On a sepelité pourquoi parce que mutazo défendre cause ya mboka. Mutaibi aibi biloko ya mboka na biso. Nous sommes des Congolais. Mutaibi mbongo ya mboka. Bazo sambisa et donc il y a des morts bat bakufa. Mutalobi que je veux mettre le feu. Feu yango à l'action congolais. Puis là voulu abomara tout le monde, tous les juges à Congo pour atikala na biso y compris la biso population. Pourquoi parce que azo richesse en mboka o. Donc bataille c'est bon balingi Congo za ya bango.
biso ba petit peuple to souffrir pour na bango do ba yiba mbongo ya mboka oyo ba bomaka batu biso to koma le roi bangombe akoma le roi batu donc ngombe a la valeur plus que mutu et normal te do bango ba batela ngombe ba poisonner batu ba boma chiche ba bomie na poisson eza poisson. bazoyiba mbongo ya mboka biso to souffrir bayebi ntina bazowelela poste wana papa ya bato tofandaka ne bien awe akufeli nini po aka kosambisa batindeli ye poison kamere kokufa na prison. Donc balandela en tout cas bayeba bafuine bake mbongo nyonso azali kotonga babiloko ekonso eutelaki ye wapi. Si ça vaut la peine, il doit périr pour ça parce que c'est une humiliation. Il y a sabotage, il y a œuvre, il y a chef de l'État. Donc, Tokolinga jamais, mais c'est quand même à la libérer aussi longtemps que à Foutina on te prend à à Saliwana. Et puis, dans les prochains jours, il va nous expliquer le sens valable il y a mettre le fait autour de mon awa et zotumbama. On a choisi que non, fait ça juste après quelques temps. Na lilobane nini ya fewana tozomona fait yo moko bozomona nini fewana ndeko journaliste. Alors il faut saisir justice à la kisabiso au juste le fait sans se fait oyo alobela kiwana devant le magistrat devant ni ba avocat yani ya république fewana sans nango eza nini parce que ça ba intimidation et puis ça mérite d'être puni par la loi. Voilà. Disparition brutale inopinée ya juge président Raphaël Yani lecture numéro 5. Mais Yomoko Ozoyeba, réaction en tout cas, je ne sais pas si je peux m'abstenir de tout commentaire, mais le devoir m'oblige en tant que Congolais, représentant structure, il y a mon aîné, il y a défense, il y a Bakouan, il y a chef de l'État. Oui, en tout cas, la perte d'un membre actuellement, on en a marre de présenter des condoléances. Le problème ici, en tant qu'expert en politique, je suis politologue, il faut la provenance de Makambounion Sowana, n'est-ce pas, pour arrêter l'hémorragie mortuaire aux Salema. Il n'est pas le seul état dans la présidence. Combien de gens faut-il là? Ça pose problème, ça vaut la peine à Tomituna. À quoi est dû cela? Il doit y avoir une anguiche sur les roches. Donc, naza désolé, naza déçu par rapport à Liwa, il y a juge président, M. Raphaël Yani. En tout cas, ça ne peut pas nous enchanter. Il y a une connaissance parfaite, il y a procès, il y a caméra, il y a 100 jours. Comment ça se fait-il que Kalagnon soit en bandoku faté, Kaka, pendant que Makamwezo Yinda, tout ça veut dire que vous n'allez pas vous échapper, on dit Makamwezo et comment ça l'ima? Alors, Tozo Zela, on avait obligé, recommandé, dans le cadre de surtout na biso Yokabaz, une autopsie. Comme ça, grâce à une autopsie, tu as les circonstances à travers lesquelles, n'est-ce pas? Voilà, donc la région de Nima-Kanesina-Bisso. Il faut autopsie, on a l'accès que Akoufi par poison, ou bien, bon, en tout cas, Akoufi par poison. On anticipe. Dans sens nini? Parce que selon le témoignage, il y a qui naïe, na bandal, bozaki wan en tant que banani voilà journaliste. Alors bakini, non. Sitôt que Akoufaki, après avoir vomi du sang et consort, makole komi mwindu et puis libumwe vimbi, on les a bassines. Il y a nini, il y a poison. Donc il y a quelque chose c'est-à-dire que ten de quoi na koufa de manière subite. Donc c'est ça. Attends, en se référant à un témoignage, il y a papa Nabiso Kinke Mulumba. Il était parti en famille. Il avait constaté pour affirmer que non, bah symptômes on a, ils symptômes il y a poison. Vous voyez que non, ça pose problème. Et puis masque à l'attaque wana. Oh bah changeaki. Nani défenseur ni a caméra.
ayi abikene tozoyoka bien te ozoloba il aurait fallu ochanger nini masque ozaki nango ye pe asali nini alongoli masque atikali boye mais tozomona video wana loboko ezota na songe moto nazomona nini image te